bolingo ngai. Médecin a thermomètre et température 40. Température et 40 ezali mabe pour la moto les bergers de Lassa. Nanyango sukali na yo po wendo akomi bololo. Omoni biso culture pays monstre d'amour ndeto lobaka azalé qui na bango nyonso wana ba musicien wana azalé qui na bango na carrière bango banda musique liboso ya président ngai étant président ngai ayaki kokota na musique congolaise a poussé bango avant di wana tango ayaki vanda wana ayaki vanda mingi na se présenter donc ça on s'est présenté pour na bateau vanda na Hongrie bateau vanda na Venezuela bateau vanda na Yougoslavie. Mais pour les Congolais, les Junior Wendo Zanani. Mais pour les Bazana Musika, il y a Congo Nabiso, il y a Afrique Nabiso. Donc Junior Wendo chanteur, première voix dans l'orchestre culturel PIV, il y a Monstre d'amour. Donc Naza élément autant aux compter la mission culturelle PIV, autant que Junior T, donc Eben autant gâté. Sur autant que mi balé, donc on a mis ballon les foyers Junior Wendo Zanana Katiwana. Sur autant que mon code, faut autant que Moko. Donc Naza élément Oyo, les Monstre d'amour. Batouba victoire avant la guerre. Donc je suis encore dans la culture culturelle PIV. Mais dans le but que Naza éternel la culture PIV. Mais Naza dans la culture PIV, bah au bazolingana longwa. Bon gagner la bino un jour. Mais pour le moment, Bozana nous a perdre. Donc Naza dans la culture PIV n'a bundé la Monstre d'amour. Médecin a thermomètre et température 40. Température et 40 ezali mabe pour la moto les bergers de Lassa. Nanyango sukali na yo po wendo akomi bololo. Médecine bime puissante pour na kana ngai. Mbabote ye bombone ko kite kozongisa pe mananga normal. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Feu Vert présentée par moi-même. Glody Kiki là-bas Fossette sur www.rdcongo.fr. Je suis le vieux César Ngad Cléboa. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste musicien. Vous découvrir ensemble un artiste musicien au Azanani, Bino Bomonae. Bonsoir, Glody Nabiso Bandeba Fossette. Et bienvenue dans mon émission. Ouais, merci, ça allait bien travailler. Et bon retour. Vraiment merci. D'accord. J'aimerais bien avoir ton banda où se présenter na ba fan na yo talakaya batumi ba yebio et puis na ba misusu na ba mona ote na plateau dans la première fois na o se présenter moko. So on s'est présenté donc ça on s'est présenté pour na bateau avant na Hongrie, bateau avant na Venezuela, bateau avant na Yougoslavie. Mais pour na biso ba congolais ba yebi Junior Wendo Zanani. Mais pour na bateau bazana musika ya Congo na biso il y a Afrique Nabiso, donc Junior Wendo chanteur, première voix dans l'orchestre culturel PIV, il y a Monstre d'amour, fibre optique. D'accord. J'aimerais bien aussi, moi, ma dédicace, c'est ça, moi bien, dans le fan club, en ce moment. Papi les rois, carte illimitée, formule Yasuka na Maroc. Papi les rois, carte illimitée, formule Yasuka na Maroc, Yangandeko.
na ba garçon ya Hollywood na Maroc donc Jonathan Zeza donc vraiment merci. Ah ouais. Junior, ça fait 4 mois ou 5 mois aux Aki en Afrique. Déjà, oui, c'est un projet au Kenya en Afrique. You know, donc, oui, il y a une nouveauté. Junior, il y a un sala. Pour ngai malheureusement, on vendre na poto. Même ça, ngai na sala na Afrique, na sala na Congo. Donc on a gagné ça musala. Et tant musala les 8 mois temps mort, moi pause. Il y a un zongia on a au Taliban pour accomplir responsabilité en tant que parent quoi. D'accord. Ben dernier mouvement et fonctionner dernier. Monstre d'amour a bien, Félix Azoka fibre optique, Papa Maye le monsieur Google. Donc mouvement est bien. Tout ça bientôt c'est la bine lo ba léopard. Tout ça les single mon merci les léopards donc bientôt tout c'est la bine en haut. Donc ah ouais, dès que la moi barimer moto yokaki que yo nos sur la culture pays vite au longwe donc na lingi yo mo éclairci biso longwe est-ce que c'est vrai ou comment? Et ça faux. Ba yembelanga victoire avant la guerre donc je suis encore dans la culture pays mais na lobité que na éternel la culture pays mais na zana na culture pays ba o bazolinga na longwa bo gagner na bino un jour. Mais pour le moment, vous en avez perdre. Donc, nous avons la culture pays, nous avons un monstre d'amour. Babi prêtre Azaka Moko, JC Darty, na Saint-Denis, boss de boss Batikayo. Derrière la caméra, Joe Flesh Batikayo, Mokaka, Oyebi Bamasoto Solo Laki. Junior Wendo. Et puis, Nana Tuna, Babi, musicien basé Belé. Yo déjà aux Alano, Daba Ana Poto Awa. Et puis, vieux Félix, Aye, Azur, Ba Poto, Ozo Sala Move Nae. Il y a un secret na bino ezani parce que tout le monde a visité belé bazana na ba les quatre ba ça ba club pour no ba pesa ta mo espace non te mais yo ozana muto zana ba koto ba pesa espace wana ba secret wana no ko bimse bisongo non tezani secret za musala monstre mo walinga ba bosser Félix Ozeko ndenga zana ko travailler na za blague ko tout donc ya nga ba bosser secret na ngai za musala donc on attend ko ça demande na ngai na culture pays vie ba ko ki vona ngai ba sepelaki na vona ngai ba sepelaki na corpulence na ngai ba sepelaki na aspect physique na ngai yango lelo naza lelo soki na tienzembu pour les opportunités il fallait na tana ko mingi aka déjà na culture PV lelo mingi bana tozoyemba na bango mingi ba koti na sima na biso donc voilà. Ouais, ça fait déjà combien d'années de poser à culture PV? Depuis 2009 ti lelo na 2016 bato ba maele ba ebi sali combien d'années? D'accord. Babi ONG ya Koukele Babi le boss Delphin Kikela Abi Aroti Kabana Balabala Boete a créé moi ONG pour na bango donc bino pour soutenir ONG Zaka Moko Koukele na veni Makanza 53 donc ça moi bien. Après retourne na poto awa bah tu éviter ba projet zanini voilà parce que au melpe na Kinshasa. Retourne en Gaza na pe manon mwandambu après nazozonga bientôt pour ba clip tout ça là qui les léopards fimbo na fimbo donc ezobi makala mingi te ngana yeka na solola na batu nga awa ba yuyu kabui kumangrama ba patu masia donc na solola na batu ngai ba pelika bombongo alligator ngando mabena ba prince na ye ba prince tumbonyo le sol ba nikoka songo na Grenoble ba nasor batande na Grenoble donc na so na batu ngai to sala sala ndenge sala kaka après nazonga na kino sisa musala na Babi au Nzembo na album ya I Love You. Oui. Donc ba boze belende ni ka yo ka okenda uta banzembo ngape ko twana na olukala tuna non. Yo na vieux Félix bobeta mo ba 4 minimo te biso to yeba te. Te nazambiaka donc naza élément au temps ozo compter ba mission culturelle pays viso tangi junior te donc e ba no tanga te. Soko tanga mi balé donc on a mi balé on foyer junior windows na kati wana. Soko tanga moko donc faut tanga kanga moko donc naza élément oyo monstre de morazo compter pe donc ko Nzembo eza pona moment ngoyo ya ko Nzembo kokaki. Voilà ina Nzembo titre Nzembo na ngai ambulance donc nazo senga na batu bakenda koyoka yokango venanga César Loboko via yebi ndeto répétera na ye donc via yebi na pivé na biso pe prêtre César Ngadi donc voilà ba yebi ma idéologie. Ah ouais ko ça c'est moi art capella ça la moi bien talaka nasali malaise pona manka boningo ngai
Médecin atie thermomètre et température 40. Température et 40 ezali mabe pour la moto le berger de la sa. Nanyango sukali na yo po wendo akomi bololo. Médecine ebime puissante pour la kanangai. Mbabote ye bombone kokite kozongisa. Pe mananga normal. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bino moboki arcapella donc babi artiste ne ko yemba. Alexis Bino qui a yembi. Oh vrai chérie la kata ba Londres. Gisèle Ndonga la batika. Nangena tunda pourquoi titre ya Fimbu na générique na Bino. Bozana ba problème au beta ba Fimbu otondeni pour titre Fimbu. Donc ko éclaircir biso monda. Lodi na sepeli na yo question eza kitoko mingi donc ba question comme oyasu kitoko na sepeli na question na yo. Omoni biso culture pays vi monstre d'amour ndeto lobaka azaleki na bango nyonso wana ba musicien wana azaleki na bango na carrière bango banda musique liboso ya président ngai étant président ngai ayaki kokota na musique congolaise a poussé bango avandi wana tango ayaki vanda mingi na ba seben et batu bakoma ko critiquer biso venanga JP le combo micro-ensemble wa yebi donc batu bakoma ko critiquer biso bino ba chana bino to yeba ngote bino kaka générique toka kipe elelo wana ya batu tobaki to bando côté la bango na rumba to côté le bango na rumba et tango biso to tiki moi temps ya ko beta sous générique te to tiki to côté na marumba et to moni batu lelo na habité soki bino batu na bino ba question te lelo ba c'est presque tout o ezo bimsa ba disque ba rumba na bango to ye bango sauté ba komika na générique donc eloko comment ça la soutien ya album na bango eza générique o biso ki tira pays vito bandaka. Et tant que bon bimisi ba mususu to babini babilo ebele ba bimisi wana et biso tant que biso batasuka to bimisa to bino il faut to fier pour la bango to la sa bango eza biso nde to bandaka générique yango tant que biso to ko fier pour na Fimbu bango ba comprendre ba kolo générique ezaka bango bango c'est comme mikolo comme bango monde ba songa mais ndeko nanga ka bosse bulembi ndenga za wana ye pas ofiakula ye pas ayaki ko senga moi 2% ya vacuum biso to zaka na seben bo ki zaka la ndenge beti kitoko bongo donc voilà mais babi Fimbu betite babi Fimbu betite donc on dit yo le biboy batu na ndako bagangeli mba mo sans yo yeba donc comment yo ko ba mama beboy donc vraiment na moment oyo eloko leki seben oyo ezana koleka Fimbu to monya wana nte na moment oyo donc yango za première position deux fois ko tout tout na bandeko no bana kisasa ba webisa donc deux fois terre ko sarana te Junior wenda bizu ate Fimbu nde na première position dans des abesso sakani to beto Fimbu nda mukite poto zongisio ba mutu donc vatikao derrière la caméra Joe Flesh Angela Mobala Kitoko Joe Flesh Joe Flesh ndeko na biso cameraman amwindu gal wa ngabo donc ba mibale boye e comme marar ko za mundu ndeko na ngai cameraman umela Balobi basaboli famille basaboli Nelly basaboli Guy basaboli mobali ya kitoko Nanou basaboli ba gros bisous Junior tozo na tuna ba projet zanini to uti obina Fimbu to fiakoli bien sûr fiakoli batu siko ba projet zanini après Fimbu bon baby soni to zela nini. Après Fimbu to sali remix ya Fimbu otembeli bande ko na biso ba Léopard mais to bakisi na ingrédient mo mususu seben mo na kati ya Fimbu to bengi yango le Léopard Fimbu na Fimbu mais dans l'entretemps to zolamba to za na cuisine to zolamba biloko ya album na biso oyo boyebeli monstre d'amour titre album na biso to zobimisa bientôt avant la fin de l'année donc titre album Boa Mabe donc Junior Wendo azasu na nzembo na kati Boa Mabe Boa Somwe Boa Mabe wana titre album oyo monstre d'amour azobimisa Boa Mabe nani wana baza mabe kita yo oyeba bango bato pe balinga wana tetaka yo Glody ba Fossette boy balobaka Boa Mabe vous comprenez c'est bango de Boa Mabe donc titre album tozobimisa Boa Mabe Junior Wendo azasu na nzembo na kati donc voilà. Lusette Matingu, vraie chérie, on est arrivé vers la fin de notre émission. Il y a moi mot de la fin pour la Lelo. Donc avant mot de la fin, ngaki monstre d'amour a découvert chanteur naïe oyo toujours répété mikolo naïe donc comme on est sapato
Kombo ni Sapatou, Monstre d'amour. Venanga JP le combo mi canonsan. Donc venanga Zeka prêtre David Beckham. Donc chanteur oyo biso ngai na découvrir Monstre d'amour pe ayebili solango donc yeyo Sapatou ay magam ke pone loko mo kaka ba comprendre Sapatou ka. D'accord, Sapatou au côté na plateau voilà. Tolik to yo kayo ba bi photo découvrir à somo mikolo. Vraiment merci pour la parole. Merci pour l'endroit Junior Wendo. Na pesi bozo so mbote bota la biso na bozo chance ota la biso soki na moi bonjour. Soki na pourquoi bonsoir na bino nyonso na viki boza ebele wana bolanda biso na héros yo. Mingi lo bezate na sega merci sur na bino vraiment. Ya osa moto bezate vraiment senga amour na yo poke. Liboso batu batonga Batuna kabako na motongandu Claude. Merci vraiment na yemoko fona longa penal lunette les monstres d'amour papa ya bana belé vraiment mona yo azozela yo pour sola on se bien yo kaye tara mais c'est Google donc nyoso to beta ezana kati mona yo azokota déjà nager donc ba prêtre le roi za moko zeka luzeka prêtre moi na yo déjà na pouvoir yemo Junior Wendo abikete no ayoka indeko na ye abiyo soki papa yoki yo vraiment aoza décider soki zeka luseka moni yo aoza décider donc papa mona yo azozela yo boso la on va ndenge za la masolo kati ya poto ba neto sara chemin ba mai pende zali na habité ezo menasenga amour na yo poke libosa batu batonga batuna kaboko na motongandu Claude esoki poko ekoki bokotisela ngai bampate na ndako nakozonga te nakozonga te nakekolela po motema si etolala mawa treki makanga na butu mpo nazalaka na pongi kasi na moi nakolinga te monstre kimanga ise boye sema be nakanisaki kaka liwande salaka shwa mabe maboye salinge lekyoyo satana kako ugado ezapatu nebige Glody Kinkela azada ya usepela déjà donc mwana ke mulai muizate na ebige masolo pende usala ya kovanda masananga bogar mo bona sima caméra wana osolo déjà bien Joe Flash vraiment tozaki na déjà lobby donc mingi na ebige Glody au provoquer lo mona yemo bokulwa César Ngadi osala penda wana keteno lo moya kovanda Sapatou solola pona nina ponika kitira parce que na yebige monstre ya bolingo abinga zaka bana ya chaka da Junior Wendo à l'aise Junior nabite yaka ndeko na ngai côté wana papa solola bien non c'est la papa mingi lo bezana ngote na biga yemo nengo sagra nango yemo César Ngadi c'est-à-dire mon cosima na biga oyamba na susu to sola pena mo so c'est belle quoi vraiment yuyu kabuy ko mangramada bijubo comme mère double na bosanité masaranga bo 6 mundala tout vraiment na biga to sola sumo belé to yeso belé vraiment merci vraiment Junior Wendo merci à toi merci à toi Sapatou toyo kitala kaka balobi Sapatou na français chaussures donc batika yo so ba boy ko lata o ba olato kaka comme tout ça boy lata o tambola makolongulu donc yonde ah ouais d'accord merci ouais Junior Wendo toujours continuer on a yo na pesi na yo na no Glody Kinkela Glody Kinkela oui kombo exactement kitoko mingi nazo batiso za ba Congo to eza kombo za colonie na muyombe donc basa ba yombe la mystique donc on appelle si nanu na yo merci na ve na biso César Ngadi ve César Ngadi Dani Bokombe tsunami yanga ndeko masana Dani Bokombe yo nazo baté bo bref na pesi mbote na papi le roi carte limitée formule ya suka ba garçon ya Hollywood na Maroc Jonathan Zeza Rosilou Puki donc on appelle si bango mbote sika bazali wana na Patou Masia Yuyu Kabuy Kumangrama Yuyu Kabuy Kumangrama pelika bombongo alligator ngando mabena ba prince na ye motema chouchou prince tumbonyo le sol na so batande nzambe ya Gresho Yama Alesho Cédric Sambwisa donc wana batoyo ba balingara musique balingara la bonne musique donc
voilà quoi. Donc voilà, Joe Alesho, Yama Alesho, Cédric Sambouissa. Donc Pelika Bombong Alligator Ngano Bena Prince na Motemanga na Chouchou, Prince Tumbonyo le Sol, Nico Kasongo, Nassor Batande, donc Chico Chimichi, donc na Pesimbote. Donc voilà, na yope nande konanga mwasha kitoko Glody Kinkela ba Fossette, mwasha kitoko na kati ya RD Congo. Ve César Zalanaï. Zalanaï. Merci. Ouais, un grand merci à mon boss, le vieux César Ngad Cléboa. Donc, merci à tout le monde, merci à tous mes amis sur Facebook. Merci à Baouni, Rolanda Bisso, Rotala Bisso, et Bozali partout dans le monde. Un grand merci. Merci à tous mes copines. Quand je dis merci, je vois. Un grand merci à ma famille, famille Kikela, à mon papa chéri Delphin Kikela, ma maman Efrazi Fouka. Un grand merci à tout le monde. J'ai dit de gros bisous à toute la famille Bassaboli. Donc Nelly Bassaboli et Guy Bassaboli. Joe Flèche derrière la caméra. Donc un gros bisou à toi. Sans oublier ma copine chérie. Déborah et ma collègue Fanabi, Fanacho, Batikayo, Takayo, collègue Andaku, donc Batikayo, vrai chéri. Dans Bambote, à tout le monde, nous sommes Rolanda Bisso, Mbote na Adonis Botongo, Abrita Zimakanda, prêtre na Bruxelles. Pasteur Moïse qui sont le pasteur Roger Kapangu, son ami dans d'autant Gabino Niasto, Komati Lobby, je vous aime tout, je vous aime beaucoup. Merci.